Atanga kokata sikosisa ku question te mura. Yoka mura. Ngaba pede na lingana ngaba ngote. Mais ça là quand même à l'aise. Yoko yoko toute la biso prince c'était prince aza et l'autre côté na monde de la musique. Tika mwana na aza kimia tika esa maramene na kimia. Pourtant ozo yoko tia combat prince liboso. O banda ko décourager ka batu ko sunga prince po ba baye yo. Répé Malika apparemment est pas qui contente na comportement na yo envers lesbienne ye kuna kuta na njonga ba olale na Joseph Azo préparer libala lesbienne Ozana preuve que Malika za lesbienne Azo lala ye na Joseph Chako na pesi na kombo mutu loko amanike azo ya kolobela kisinjo akelelo soki kisinjo akei poto ezana ba travail oyo prince babi asalaki ngai seri kisinjo abani musala na ye Manike azalaka moi sa babia te nga bato nzamba pesa mkongo na linga bango te. Vous jetez des mauvais sorts et des malédictions dans vos bouches kotanga komo na ngate ba obanga question na ngina simba prince bonatika ye m tout ça faire bo simbité maman na yer bando koloba ke o bino bozoka mwana nga bosala ka bo ozomona mes amende d'affaires tomba monike simbité so pense ça que le otalinga tanga comme prince so atanga comme prince que ayebi prince mura bota mwana na yo na mona kuti na porter au plainte na luko na beta yo mani yakao moi mbali non wa pede moi mbali wa Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière oyo bake yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate université nini botongeli biso na mboka na biso oyo fa président na biso apesi bino passeport rouge hôpital nini botongeli biso mbongo na bino na bana na bino bosenrichir bino na bino Youssou Ndour atonga Sénégal banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flot Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Mais pourtant, bah, pas congolais. Toza na posta to sécuisé. Congolais il faut sécuiser Congo. Normalement. Congolais, il faut tonga pont. Ce qui moi si le cola Rihanna,
aolakisa ba université bino mibali bovandi bolakisa ba montre seke bo finge bembe na biso boyo tala air ni to kunde bembe na biso Gims ndengo yo na bonsela biso ata hôpital ya Kitamboti Papson Makungi, au Monique Biana. Aïe, Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Papson Makungi, au Monique Biana. Aïe, Fali a Tumbatolaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Saint-Valentin eye kovibra makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba batieli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emel Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau ya 2 fois te. Pour ce Djonga Denga Nantaba, 3 jours ya Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly. Topé Obengi, na numéro ya téléphone Oyo, 063 54 75 181. Oza Mobimba, chez Djonga Denga Nantaba, yangonde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez capter dans vos maisons et tout, mesdames et messieurs. Nous avons un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Je ne serai pas celle telle que vous les remarquez, je suis avec Manique de John. Donc moi c'est Amaël Ebélé, la plus sage de Internet, la reine de l'Internet. Alors, béni soit Pataylor est derrière la caméra, Whisky Ushia est à la réalisation. Alors j'ai dit déjà merci à mon boss Ken Piana. Et là je vais devoir tourner vers Manique de John. Bonjour la reine, bonjour. J'ai dit merci à mon pasteur Alphonse Kainga. Yagoreti lelo masasi ebetama. Donc 3 ans après. Pour le la vérité, la vérité. La Bible dit la vérité vous affranchira. Bon, ngakutuko ma pekanabino na oki sono bana bo mwana na yo kango suste.
Na 47 ans, je ne veux pas supporter l'étouffement. Non, so lobi mabe, na oloba. Bozala teta balule banda. Na faire comprendre batulelo. Bato opinion so boga ke non na sala boga na balula tango e bando zalate. Mi tia na place na yo to tia na place na yo. So mi tia na place na yo. Lokola bino bo sangani bo tia nga poison pour na iba vérité. Bo manga tenga na mona nganga. Bo benda bana biso na magie. Vous voulez nous faire croire que notre éternel ne donne rien. Université ni botongeli biso na mboka na biso. Oh fa président na biso pesi bino passeport rouge. Hôpital ni botongeli biso. Mbongo na bino na bana na bino bo s'enrichir bino na bino. Youssou Nouratonga Sénégal. Gims, qu'est-ce que tu fais pour ce pays? Mais tout le monde a mettre à Gims ça autour bimisa ba plus de 150 personnes ba maman na maternité. Non, toi tu peux pas faire quelque chose pour Gims ça sali. Il faut que ça biloko biso ko ça te. On a fait foi na pour ça lobi ngamo ko na ko accompagner na événement na token. Non, c'est pas ça lobi. Gotier Beleto c'est pas ça lobi. OK. Hein? Gotier Beleto c'est pas ça. Ba abonné na biso là. Chimène Lopez, Bita Morena. Chimène Lopez, Bita Morena. Jolie Maya là. Ba condoléances na de joko bagou danger au perdre papa nae. Asa na kin na ki lelo. Bagou danger. Au perdre papa nae. To sepelisa yo. OK. To kino bimsa. Te o sepelisa nga te o sepelisa ba abonné na ba. Te to sepelisa bito sepelisa to sepelisa yo. Bango loko ba bela ba na mbongo biso ba bola. Il faut pas ça makambo biso to kosala te. To mona ka immeuble mo ba otonga ba bi université oyo da chumu tatungi. Pona Kongo kende liboso. Bo mon hôpital wa munene oyo. Gims mutatongi. Na mbongo azana po Congo yaya. Gardez votre argent, c'est pour ça vos enfants hein. Et contribuez ni na mboka o. Congo kufa. Eh bien, maintenant, on a besoin de bateau Sekwisango. On a besoin de bateau Sekebembe la bisoté. Je suis désolé. Alors, Maniké, concernant la nomination, le président de la République a nommé Maître Gims ainsi que Dadju, ambassadeur de la rumba congolaise. Tu nous dis quoi par rapport à ça? Quelles sont tes impressions? C'est à toi de nous dire. La poser une question, c'est à toi de nous répondre. Pour nous que vous êtes intellectuel, vous avez analyse, tu sais tout dans le monde de la musique. Tu veux dire quoi par là? Fatih Beton, notre président jeune. Notre président, mais pourtant, tu pas congolais. Tozana posta to sécuisé congolais il faut sécuiser Congo. Normalement. Congolais, il faut tonga pont. Ce qui moi si le cola Rihanna, a la ça ba université, bino mibali bovani bo la ça ba montre. C'est que bo fingi bembe na biso. Bo tala air ni to kunde bembe na biso. Gims ndengo yo na bonsi na biso ta hôpital ya Kitambot. Ezate. Mbongo na mena pona bana bino boti ko tsa biso makele to na besoin na ngote to na besoin de sécuriser bembe na biso basi ici to na bembe mo awa il faut te sécuriser. Tout le monde qui Maître Gims akendaki ko rendre visite na famille à Defao. Na famille de Defao. Oui, akendaki ko rendre visite. Tu nous dis quoi par rapport à ça? Azeli Defao attend akufi. Baba linga ka ba tso ba kufi poani. Mais quand même c'est gentil. Ok. Alors, Maniké de John, tout le monde qui va mboutou moko sur les internet awa entre yo na Kisinjora, des fois ba propos na banda ko tenir ça n'était pas bon. Ba tumsu ba sepe la quitter et tout dis-nous un peu pour les moments relation na yo na Kisinjora, ils évoluent. Ezaka bien pour expliquer que a buzz. Pour na PC buzz. Moi actualité on est bimisi ba tumsu na ba cage na ba yo ba n'importe quoi. Pour na PC Njora na voir actualité. Pour pas comment le belaka biso bango ba bité tout créer le mombo otonia. Et ça ba création. Tu bien balu le tambolaka. Tu créer le mot de bango na ba lo belaka bango. Po batu ba nanezi lobby na yamba ki appelle ya fan na yo moko azolo ba que non alingaka autre mais au décevoir ye OK ko changer maloba na yo parce que mona ki prince babia aleka ki alela ki trop na acte opposaki soit disant ozolo ba keza buzz na chaîne ya Mike Lokamba générique nango zarani aidor bokwala sikoyo place oyo générique nango za wata balinga ba finga wata non alors il faut yone ko tu fais comprendre qu'il y a buzz mutu loko Maniké azoya kolobela Kisinjora kelelo soki Kisinjora kei poto ezana ba travail oyo prince babia salaki ngai seri Kisinjora bani musala na ye Maniké azalaka moi sa babia te
mosu pe manike solo okuta na ba bezate Kisinjora wana zo sa déjà musala na ye Kisinjora aleka na betape belé akene ba prison mabe akene makamune boye mabe lelo soki mutu moko amoni a récompenser ye na makamu oyo mosu asala ba fali pour photo lo bali histoire ndenge ezali to dévoiler to bomba ba facilité na makamu mosu ya salela ka ba fali parce que Kisinjora bunda na liboma droit chemin to mona promotion ndenge salama ozomona ata tirki o apamba batikala ko mimango te ata ketch apamba batikala ko sombela ngote soki mutu mususu a bien récompenser ye na o ya salaka pona fali pupa lelo komi mabe ozomona ye awa balinga ba memaye poto e pas fabrigas soit disant deuxième dose à vaccin zo quitter photo lo bapé que grâce à Kisinjora pour Kisinjora mtaile sur internet ozomona avant que loba yo moko fo o balola lang na o tourner ngwa sa na loba la minute oyo eza normal to eza anormal po ya lobi ka na grâce ya Prince Babia tondimi yo pe lelo so fabrica sa mema ke makamune simba ke na grâce à Kisinjora donc pour dire que la mokili nyo c'est ça ma kana grâce à mutu nyo c'est ça la mana grâce à mutu yo ko yo tout à tout le te que na musala Prince sala ki ye Prince na lati ma sala combien d'années ba tiaki na album nino Prince ayembi o e cartonna na latim exacte Prince ayemba na ba vocal na ba concert na studio na ntikala ko mona nga yete na okanze moteke o Prince a kotisa na album ya la team et tikala ko zalate o monite ke à chaque fois kaka yo moko mto ya ndeti ba no fond la motema boy yo lingo ya obebisa na yo ke Fabregas seulement ngama kene Dubai so na makambo yo sala boy ye Fabregas tanga so mona déjà lingo banda okota moi guerre mon boy a ba ngopeti pour guerre yo lingo koto lingo simba Kisinjora to lingo simba héritier zala bref olingo simba héritier pour yo na Kisinjora ba na problème morte osomona ozolingo toucher des héritiers parce que musicien oyo po lingo o sa collaborer na ye tanga ko mona makambo yo lingo sala collègue na ye est-ce que rozala sous na envie au sai le loko linga sai la yo vie bana malembe c'est contacter na oyo zanango ko lingo sauter to ko mamba mona 20 te kena ngo malembe ah pe batu bande ofongole motema ti na ngandima ke mutoko Fabregas o lukelo pe ba moyen na ba solution a me monta Dubai pour internet mutatira ko considérer na makambo voyage azalatin OK osani ozomona mais lelo batu ba komi ko zo moko batu ba komota ata yo pe kuno kenda pe simba kite ba récompense ata pa ministère mususu arrête de pia yo kelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio le patron de business class mais ça là quand même à l'aise yo ko tout la Prince aza et l'autre côté na monde de musique tika mwana na za kimia tika esa makamune na kimia pourtant ozo ko tia komba Prince liboso o banda ko décourager ka batu ko sunga Prince po ba baye yo ba obanga question na ngina simba Prince bona tika e msu tout ça faire bo simbité mama na ya banda ko lobaki o bino bozo ka mwana nga bo sala ka ozo mona mes amende à faire tomba moni ke simbité
Ok, moi je peux comprendre, mais tout le monde a fait dès qu'on a vu ce moura, tout le monde a qui émission, on a ken piana. Attends, ça pour question de moura. Yoka moura. Ngaba pédé, na lingana nga bango te. Ozana presque aza pédé. Aza pédé ye moko le baki nga aza pédé. Omoni yo ki pédé ku basala ngo ya obombama. Yo lokolo la kisi biso keno ki mbango ala taka liputa alinga ko ma pédé. Nga omoni nga moura mukolo temps comme on a emporté au plainte na kati nzambe na nga. Nga bato nzamba pesa mkongo na linga bango te. Vous jetez des mauvais sorts et des malédictions dans vos bouches. Kotanga comme na nga te. Satan. Akotanga kate. Natanga na Sainte Marie-Louise. Et ça na pembeni ya la gare na Louvière. Va vérifier. Na repesi réponse na question na. Mais kotanga kakombo ya mani kete mkolo meka. Na mo kuti na porter au plainte na luko na beta yo. Eh mani. Ya kao. Ah moi mbali. Non, wa pede moi mbali wa. Wa moi mbali. Mwana mwasi yo. So ba na biso ba otula po bango ba komisi ba mibali basi na bango. Mibali na bango. Manique de John, ozo insister à payer, ozo na presse moroté. Oh, ya moko le baki a payer balinga e bongo. Ah bon? Oh. Tu aurais pu Malika apparemment et pas qui contente c'était na comportement na yo envers lesbienne. Yé kuna kuta na njonga ba olale na Josepha. Azo préparer libala. Lesbienne. Ozo na presse que Malika za lesbienne. Azo lala ye na Josepha Chako na pesi na kombo. Ah bon? Ah, siko. Kola ba na ngate. Bolo ba na ngate ngana iba vérité na bino bolo ba na ngate. Bolo ba na ngate, kola ba na ngate. Ko botanga bi omoni clan na bino kawana. Ngana mona nzambe. J'aime mon Dieu. Nzambe na ngalobi. Akomisa Sarah libanga mungu alikona bino. Alors, na bipusa na pemena bino te pona banga na koma libanga mungu. Vome na yebate. Mais si on a vu que mon a pédé, non pousse à sous-péménité. Parce que la Bible dit fouiller au milieu d'eux. Merci Papa Toms. Merci les couples Mbomba, que Dieu vous bénisse. Ok, excusez-moi pour la voix. Hein. Maman Nangai, yo zolo baki makambo lo bay pour na kisi njora isa bes. Oui, on n'en disconvient pas entre nous, je peux comprendre. Mais bes en façon que là qui tu étais à l'hôpital, tu étais vraiment malade et tu t'es mis à pleurer. Et bon siko yo pona pesa njora bes fona sawa. Mais tu aurais dû yo bana njora ke la poto lo bela nani. So ça ta mission mo pona. On baby sa relation ngana njora. Siko lo ko sala ngote ngana salela ki. Pour muto salela za kite. So na benga ki na binjora na sala émission pona sanga boya. Pour kangeli nga pe kanda olingo ya mbanga susté. Nga boya. Mais c'était la seule façon na pied makambo. Na pied makambo. Et ça qui seule façon azali kolo na pied makambo. C'est tout. OK, merci beaucoup. Maniké, je suis sûre toi et moi Totolanda concert il y a Héritier Ouata na Istanbul, na ebité quelles sont tes impressions par rapport il y a manque il y a population, il y a manque il y a soutien na mboka wana totali yo nangai concert wana binengi s'est passé mais malheureusement on a été déçus. Toi tu nous dis quoi par rapport à ça? Ba belé ba banga pe ba combattant hein. Comment ça? Bato concert à Istanbul et Héritier créé ba pour ba combattant pe ba bunda. C'est comme bat mikolo na minute ba luka mukanda makasi. Pongunda ba boka souste. Bato belé ba banga ba kangaye ba reflé, on comprend. Mais il y avait quand même un peu de chant, mais l'essentiel pour nanga wata meminjora na poto. OK. Tout le monde est musicien moko Fabrikas. Ouais, azaki parmi ba musiciens au bakimaki. Aeko senga ki Fabrikas notre star pardon na acte o aposa ki azana posa ba réintégrer na groupe na orchestre. Tu nous dis quoi par rapport à ça puisque yo étant que maman ce que memi bana na ona poto bana ba kimi ba décevoir yo ce qui azongeli yo bon yo conseil peut-être ba chaque erreur ba zongisa ba chaque erreur ayo comprendre que réalité c'est yangote azongeli musana. OK. C'est gentil. Chez Chonga, pas bien Saint-Valentin to fêter on a pris d'X-Men. So ngoko manisi mani ke sela ba produit mena swamba. T Lopez. Babi ba fille populaire de Babi Pamela Maya la madame na bango la marraine Coco Ingila Bita Morena la reine de Brésil moi c'est Azwaka. Babi ko bita mikolo bila la taboye. La reine de Brésil, Goretil Ouvouezo Mami, elle a toujours été là pour moi, ma maman à moi. Babi Cotier Belle, les rois d'Angleterre, le Boko Zoba.
Les rois. Gauthier Bélé. Koko Arafat Makizembe, son excellence. Papi Kedi à Londres, Alain Jikan à Londres. De Djali. Et soit binoté. Et soit binoté pour 2022 année à élévation. Boubou Liondela, les Kondi protège. Ata vous créer société à les Kondi 1000. Les Kondi, et ça les Kondi. Moi, les Bosso. Moi, les Bosso. Protège. tozoyoka ozobeta lisolo moko ya bajip et tout lisolo moko ya bajip esali nini apparemment yo mpe baopréparé cadeau moko mpo na yo ya jip ngai so bapesi nga cadeau na omérite yango mpo nzambe na nga ayesi nga année oyo eza ana bavoyage ana bajip ana bamapango na si nazwa ye déjà yo moto oloba na nga nalobela succession te nalobela héritage te alokuta abraham kutu na 100 azongelaka héritage ya papa ka nga na moins de 50 ans bapesi nga biloko na bafamille na nga naboya. Et yo le bon papa bien zoate, nga papa na nga zoaki. Je suis désolé, ya na nga miroir qui te monte imagine qui te la grande la plus belle. Elle est là au fort. Babi Naomi, ça c'est moi si à Pembe depuis quelque part, bien des choses à Marcus Lokono, l'homme au sourire doux. Maman nanga bien que tu aies un temps ya question anate. Nana posa un peu ko kata te pone biza komba mutu o lobi so sepela na eli souté. Tozongi kana si jamu rapona posa ki question nangate. D'accord? Moura a lobi comportement na yo. Ba propos na yo o tenaka nde baby selaka prince babia makambu partout à tel point que jusqu'à présent prince atikali ko sa eloko tamoko ya malonga te na musique congolaise so pense ça que le otalinga tanga comme prince so atanga comme prince que ayebi prince mura bota mwana na yo elo na soka bota mwana on est flembatable bota monga bota na 14 ans mura na moins de 14 ans Anna plus de 14 ans non et alors abota mwana merci beaucoup Etina. Papson Makungi, le monde est bien. Ailleurs, il y a Bateau là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.